parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dide, on ne sait pas où l'on va couper. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, votre maman qui bambote ebele bisika biso bizubino. Zamba lola eba ko pambola bino bandeko nanga ba bon week-end. Lelo eza le 6 juin. Voilà, le 6 juin 2020. Vraiment bambote ebele to komi na 6-6. Voilà. Yenge na bandeko na biso bundu ya Congo. Losako, merci toi ça qui dit là na ba chef coutumier na biso et puis to pesipe kuna ba oya biso ba linga biso ba salam alaikum na bandiko na biso ba musulman shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba shalom bisika bizubino ba bon retour na katia ba église na bino mais bo milengele malamu maladie et s'il est totalement coronavirus et zawana bon respecter ba règle ya hygiène et ça la bien et puis bon mais la maille ebele vraiment pour la santé et ça la toujours takas. Voilà bozana c'est sous les baobas pourquoi pas moi copa vin blanc vin rouge et les karanango toza ka ba hypocrite pourquoi pas pe makila na Yesu e bana kozinga biso place nyonso tokotambola to bomba makara na se ya makila na Yesu pona ke ba coronavirus wana etouché biso te. Bandeko na ngai bino mo boyebi naza molobeli na bino yango na yebisaka bino toujours ozala likambo na yo ko hésiter te bandeko na nga benga la danoise. Voilà, benga tokolekisa sujet na yo et puis tokosolango bien. Bandeko nyonso ya live together ezokende kitoko makasi. Ai ngai moko ya mso ezolekelanga mais nzambe tanga chaka loboko atie loboko bandeko nanga na ebite tokomi soki na soki 70 sikoto oke na ba 78 couple eza bien et puis to pesi penza ba merci et puis ba félicitations na ndeko na biso mwasi o auti kobotela biso bébé na live together bandeko nanga tokomi na bébé na biso kitoko ya mwasi nzamba pambola isika zali vraiment vraiment nzambe apesa ba chance nyonso apesa bébé na biso sagesse na intelligence oyo apesa ngai tango nyonso na yaka liboso na bino. Voilà bandeko nanga soko lingo contacter la danoise obengi nga na 0044 74 59 62 52 17. Je suis là. Soko zwingate, ne t'inquiète pas, je vais te rappeler. Soko zoluka mobile assurié, moi c'est assurié. Yaka kobangate, toko aider yo na ndenge mo ya bien. Site na biso ezali pona ba diaspora. Bandeko nanga bolimbisa eza pona ba diaspora, ba oyo ba bima libanda ya mboka ya Congo, oyo ba vandi na Europe, na Amérique du Nord, Canada na Australie. Bozali bienvenue bobenga la danoise. Bandeko nangai na ye na lombango mingi lombango bo partager likambo bandeko nanga bo partager oyo bozomo na liboso na bino so boyebi ye ndeko mobali oyo pasteur bato mususu azana bakombo ebele so bomoni déjà pasteur akomi na bakombo 20 50 60 boyeba déjà escroquerie ekoti na kati oyo ndeko na biso bato mususu bayebi ye na kombo ya apôtre Daniel ba mususu bayebi ye na kombo ya Félix frère Félix ba mususu bayebi ye na kombo ya moi ba mususu bayebi ye na kombo ya ngai ba mususu bayebi ye na kombo ya mbala vraiment bandeko nanga bakombo nyonso wana eza ya ye azali pasteur oyo a BBC bana ebele a BBC bana ba jeune fille nyonso baleki na église na ye en tout cas soki 90% à lali bango bandeko nanga bo excusinga les termes mais je vais dire comme ça parce que azali pasteur ya respecté à lali bana oh sali que vraiment bana o biso to kolisi to moni ndenge bazali kokola bana wana nyonso tu ba se révolter ba moni lokola bazalaki bakangaki bango bazalaki na kati ya molili eza lokola bana moko boye bazalaki na kati ya filet
filet toboki bamususu s'échapper bamususu bazaka na kati ya filet bamususu kutu balobi esika nyonso pasteur wa kokende soki ba kokende na makala soki kokende na bulo na prison wapi bango pe ba kokende na ebino boyebi kaka ba fidèle mususu bazala kaka ndenge wana bana wana soki fo bazala bana wana bazana kindoki bana oyo batikale pa pasteur oyo bandeko nanga soko moni mwana no mwasi atambolaka na bana oyoyo pasteur oyo azali kozala na bango boyeba deja bana wana bazana kindoki bana bazana kindoki batikali na kati ya filet pona basala kindoki entre bango na pasteur mais ba oyoyo bazaki étoile ya nzambe balobi mbula te beti suka ekatanaka eza pe ndenge moko atokangi bana nzambe na filet papa pasteur yeba partir alelo lobi fili wane kotoboka ba oyo ya nzambe bakobima mais ba oyo ya diabulu batambolaka na yo bakotika na filet parce que ata filet pasuki bango bakotika la kaka ndeko na biso oyo akomi kosala mingi église na ye na molili na butu parce que bana mibali batomboki bana basi ya Danemark batomboki bandeko nanga après 8 ans ya ko abuser bana na biso na sina expliquera bino pasteur au source na ye aute pa ya Matu Samuel source na ye ko abuser bana abana mikie pédophile source na ye ya mabe ale ba délivrance na ye amelaka ba whisky na ye ba délivrance na ye soka ke Congo ayaka na ba nkoro ayaka na ba biloko mabe pona ko la bana ya basi ya ba 19 ans ba 20 ans ba 16 ans abandi yango tina Allemagne yango na bana nanga babengi balobi mama na biso molobeli na biso vraiment tozali wana toye penza tolingi osunga biso oganga mokili mobimba bandeko nanga ngai nazoganga awa na kotia na bino pe boyede video oyo epanzana bana ba mama ya Danemark nazo beta sete na bino ba mama ya Danemark ba mama ya Danemark obota obi obota kate tanke oza déjà mama oleki osi omona ba règle na yo donc telema na likambo oyo ata obota bana mibali olobi ngala bota na bana mibali etalinga te lokuta telema na likambo oyo génération ya bana na biso ezali pourri na kati ya Danemark bana wana bazotambola na pasi na motema ba mama ngai na yoki ebele bana babengi bana balobi nazali na bana na bino awa na yoki ebele tangu nazoganga lokola Jean-Baptiste na kati bandaku na bino oyoki mungonga la danoise partager video oyo bana ya Danemark bakomi kolela pasi eleki papa oyo alie bango bambongo akotisi bango banyongo chaque mwana nyonso asambela na église wana apesa ye 7000 couronnes pona lobaki akosomba église ake kosomba Porsche ake kosomba Jeep ba papa ya Danemark bolamuka bana na biso il faut basungaka biso ba parents talaka mwana na mwasi azwi 7000 ake kopesa pasteur 7000 wana koko pesa yo mama okei pe na Congo ofuti ticket na yo pe ya 1300 ozwi pe na hotel osali pe ambiance na Congo pe ozongi me mwana kamata ke kopesa pasteur tala ndenge bazali kolia biso bana mbongo tala ndenge pasteur oyo asili kobebisa bana alie bango mbongo alie bango sexe alie bango tana bango nyonso babala mibala malunga te babala basi malunga te vraiment apesi bana même sorcellerie ba mama bola muka alors bana na biso bakei na gouvernement danois bo partager on a ban Allemagne ba bande ko Allemagne bozala déjà prêt parce que bino pe to ko bana bango moko ba ya koloba na anglais ba koloba na danois ba koloba na lingala tangu ba koma prêt pona bazana besoin pe ya bana oyo Allemagne oyo ye abebisa na kati Allemagne mama babebisa mwana na yo ngai nazana ba mama ebele Allemagne babengaki nga
bayebisi nga ke bana na bango babebisa bango papa wana epai ya pasteur oyo bozomona oyo. Naza na bamama ya Allemagne, bino nyonso bozala moto moko. Biloko fo esila oyo eza 2020 ezali année de jugement ya bato bazosala misala ya mabe. Alors bo partager vidéo oyo na lombango parce que totikali na mikolo mingi te. Bana na biso bako manifester, bako marcher pona pasteur oyo. Date yango ezali boyoka bien le 13 juin. Le 13 juin na 15 heures. Bino nyonso ba mama ya Copenhague, ba mama ya Odense, ba mama ya Aarhus, ba mama nyonso tu ya Aalborg, ba quartier wana ba mama ya Tingleo, ba mama ya Keu, ba mama ya Hellerup. Bino nyonso tu ba mama nyonso tu place bozali. Ba mama Kalumbor botelema. Ba mama ya Kalumbor, ba tata Kalumbor botelema. Hoitastrup botelema na kati ya Copenhague. Ba mama botelema. Bino nyonso tu na 15 heures le 13 na Role Place ya Aarhus. Na Role Place ya Aarhus bokutana na 15 heures. Boko manifester contre pasteur oyo. Boko marcher pona ba viol ya bana na bino. Soki botiki ye bazo violer bana na bino, ba violer ba mama na Kivu. Soki bo manifester te bandeko nange kozala vraiment catastrophe. Peuple congolais, c'est le temps ya ko se mettre debout. Bandeko nanga ya Aarhus. Na pesi mbote na papa na biso, papa Jacques, na kati ya Aarhus, botelema. Mama Marie, na Aarhus, botelema. Botika likambo te boana bana basi, bango papa boye bamemaka batu na kisi, eza mupepe abendaka batu. Lelo ya yo lobi ya moninga, koka mwate papa, alors bobunda. Ngai naza molobeli na bino naza ko bunda na musika pona bana na bino. Vraiment naza ko sala ngo na amour. Amour oyo naza nango yango na olakisa. Oyo ko finga ngai ofingi. Oyo ko lobala danoise olobi. Oyo ko sala osali me ngai na ko ganga kaka nde nazo ganga boye. Parce que nazwi autorisation epai ya ba oyo baleki na souffrance wana. Lokola yo leki na souffrance wana te, ou bien yo o accepté na yo ba violer yo, o bimana pasteur, o yo ka bilenge ya pasteur, bilenge ya whisky, amelaka na bankoro ki na osoba na Congo, etali yo. Me ba oyo bakene koluka délivrance ya solo, ba oyo bakene koluka elongi ya tata ya solo, me ba memi bango na kufa, ba kotisi bango ba démon ya sexualité, lelo bana na biso, bakomi na mikusambwa, bazali koyoka posa sex pamba, bandeko nanga tosunga bana. Amour na biso tokolakisa ngo ndenge nini, biso nyonso tu, le 13 juin, mois oyo, à 15 heures, biso nyonso, na Role Place, ya Aarhus. Tozala wana, nalobi, bino nyonso, bana Tingleo, bozala wana, bana ya Aarhus, bana ya Skanderborg, bana ya partout na 4 coins à Copenhague. Les Congolais, amenez vos amis aussi, ba camarades na bino danois, ba camarades na bino ya ba Somalia, oyo nyonso za capable ya komema les jours là, bo mema bango devant wana, bo protester contre un faux pasteur, mbuma ya mabe, a koti na kati ya mboka wana, a bebisi bana na bino. Vraiment, bana musu bazana bazemi, bana mususu balongola bango bazemi, mama fungola misu, tika ki fanatisme eza mabe, tika kolanda ba verset biblique yo bana no bazolo belo na kati ya monoko, tika mama, bunda pona bana na yo, lobi oko regrete,
mwana na akomi stérile azobota te oko regrete okoyoka mungongo nanga ngai wana déjà si naleka nzela nakoma na makambo mususu. C'est le moment. Alors nakomi nanga koshite, c'était juste po na yebisa bino ke makambo to yebisa bino ezalaka ya solo. La danoise ayaka wana te pona kosela ba pasteur makambo. Bana batomboki, bana ba se sentir coupable, bana bayoki miyokeli somo, ba miyokeli mawa, balobi eza biso nde mutu to bande kolala na tata oyo. Eza biso nde mutu to zoba mbongo na biso to pesa tata oyo. Eza biso to kota ba nyongo na ba banki pona tata oyo. Bande konanga bana balamuki. Alors to soutenir bana na biso. Soki biso ba mama ba viola biso to koka ko ganga te. Bazo escroquer biso na ba pasteur to zo ko ganga te. Mais bano ya biso bazui initiative ya koganga bakeiti na police ya badanois basengi autorisation basala marche bo soutenir bana ba mama na biso ya Copenhague bo telema na regretter kaka nazate tangu nazalaka na lingaki na mema bino tina Orus na tre ya ofele na regretter na regretter tangu nazalaka na Copenhague ngamoko na lingaki na mema train wana spécial ka pona bino boye biango na lingai na mema bino tina Rodus Place to lingaki penza to sala o to kwa ko sala parce que église wana faut la supprimer eza église ba sorcier. Ce n'est pas une église. On ne peut pas donner les baptêmes par les relations sexuelles. On ne peut pas donner les baptêmes sur les relations sexuelles. Bola muka yo mama yo tiki bana na okuna maman insensée, maman qui n'a pas de valeur. Valeur na yo eza ba bijoux te ba perle te ba mayaka te ba voiture te ba ndaku te non. Valeur na biso eza bana na biso. Nga moi la danoise même si j'ai pas de nasomba ndaku te nasomba mutuka te nazane le côté mais quand on regarde les enfants nazan déjà na valeur. C'est ça la valeur d'une femme. C'est ça la valeur d'un homme. Ce n'est pas des quoi des choses oekoleka mais ndenge nini obongisi à venir à banana yo. Alors toi tu laisses tes enfants dans la vie des bêtises parce que bazolo baba verset biblique. C'est quoi ça ba maman? Bola muka bokende ko soutenir bana. Les 13 de ce mois à 15h place Rodus Place na Orus. Bokende kuna bo soutenir bana pona ko renverser église wana. Et puis, pétition et quota pour na azala poursuivi na ba rapport sexuel ou asali bana sans accord na bango koko sa bango ke azali ko pesa bango esprit saint. L'esprit saint eza na kati ya nidité te ba maman. Ça c'est la sorcellerie. Alors bana na biso ba sengi pe na bana nyonso oyo pasteur na biso a viola bango wana pandeza viol parce que bana na biso basala kango na consentement na bango te a jouaka na esprit na bango a melisaka bango ba whisky a yebisi bango ke ezali sen mukolo wana ya sen azui ba whisky a koti na kati na makamuso apesi yo kwiti tanga kolongolo kaleson okoyeba te vraiment tangu pe kosilisa sonye sali yo okomika pasta alobi ezalaka bongo. C'est triste à diverger bana presque nyonso ba mama toloba te wana molobeli na bino la danoise voilà tokutani bakala mingi te soki nzamba zongi te lobi dimanche na 16h na kozana live bokota ebele boya koyoka témoignage ya mama na biso na kati ya London. Lobi nga na koloba muke tozana mama na biso koleka akoya na témoignage ya kafu bozanga te boya ko soutenir mama na biso akopesa bino témoignage lobi dimanche à partir ya 16h heure ya Londres 17h heure de l'Europe o etikali ba France ba Danemark voilà. Vraiment tokutani na bino susu na live together boya ebele ozana problème à libala ozana problème ozoluka mwasi solitude eza mabe bino mobo vivre ngwawa na confinement
ba mame mbele balobi la danoise todoka ki penza. Ah todoka ki. Yango tango boyaka pala danoise bobongisaka pe ba critère na bino, bozo elanga ba critère ya makasi comme si nga na salaka bato, c'est Dieu nzambende asalaka bato. Yo zwa kaka mobali soka za na ye baba te, ndima kaka azala mukuse, azala munene, azala mulai, l'essentiel lisolonde elongolaka solitude eno mulai pembe mukuse non ezande lisolo mtelongolaka solitude. Bambo tebele bisika bizubino wana mama leki na bino la danoise ayelaka bino kana système ya kopati kopa café vin blanc vin rouge takas. Bye bye ba mama Danemark bobo sana rendez-vous na bino te le 13 juin un samedi à 15h lieu de rencontre Rodus Place na Aarhus. Bye bye bisous. Coucou boya ebele na sous le baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele